Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino pona kotalisa ndenge nini kozwa ya baninga na RDC ekomi kopesa bato mosusu motema ya mabe pe motema ya likundu. Bandeko babolingo tango bato mosusu lelo bazali kosala ba makambo oyo pona kolakisa kimotema mabe to ranki na bango liboso ya mokili, liboso ya bakamera pe kolobaloba pe kotalisa ete bato oyo bazwinde bato mabe. Mais alors que bazali kobosana tango bango bazalaka na bokonzi, tango bango bazalaka kosepela, tango bango bazalaka pe konyokola peuple, wana nde bazalaka na esengo po bayebi ete bango nde bazalaki na kati na kosimba makambo nyonso tu na kati na mboka RDC. Alors na tango wana babosanaka loyembo oyo eyemba baete oyo baloba atandele ndendele atandele mokili ekobaluka atandele ndendele atandele makambo ekobongwana po ete balobi na mokili oyo lelo bakomata lobi bakokita. Yango wana ndeko kolinga te oyo kotalisa bato lelo pona koloba ete bato wana nde bango nde bazali koboma mboka na biso, bango nde bazali kosala boye. Metango bazali kotala bino pe bozalaka na esika wana bobomi mboka bosali n'importe quoi. Bato ya bino bozali kolagisa mosapi lelo o bozali koakize lelo bandeko. Tozali komona kutu bato bino bozali koakize lelo makambo nini o bango bazali kosala mpona peuple. Tozali komona ba réalité nini oyo bango bazali kosala mpona peuple. Esika oyo bino botikaki banzela ya kobeba bango bazali kobongisa. Esika oyo bino botikaki banyongo na kati na mboka bango bazali kosala ba négociation makasi po ete banyongo wana bakoka kodiminuer ou bien bakoka kolongola yango. Mais alors que bino nde moto bosalaki ba makambo na ndenge ya kosakana te bandeko. Lelo soi-disant ba pasteur oyo pasteur o bazali kobenga soki pasteur nani biso tozali kobenga pasteur molili. Lelo pasteur molili azali kobima pona kotalisa ndenge nini azali koloba ete bakonzi ya Congo bazali kotravailler na bato boye bazali kotravailler na banganga ba makambo ndenge na ndenge. Mais azali kobosa na ete kaka ngwanda oyo azali kokopere na ye atuna ka ngwanda te bangango bango babandaki kotravailler na bango. Nani yango te ayebi ete Mobutu azalaki nganga monene ye moko na kati na mboka.
nani yango amonanga teke mokolo bamobutiste bapakataka mbangu ndenge na ndako ya baramoto bake komona bakoba mosusu bakangakanga koba bakanga ye basinga na nzoto koma bakombo ya bato bafilme yango nani amona yango te. Lelo pasteur oyo azali kolinga koya kolakisa bato mpona kotalisa ete mokili na biso Kongo ebebi po ete tala tozali koyebisa bino boye botikaka koyela biso na bakititre na bino oyo bozali koya nango ongai pasteur ongai boye tala boyenga kaka kolobi te no na ye na déclaration na ngai na ye kosala me botikaka koleta batitre ya ekipasteur po bino nde bozali koyokisa Kongo na biso soni. Ngai nazali kokamwa moto mobimba mibengi pasteur me tala kaka kati na ye azali na esprit ya rancune kati na ye et puis motema mabe penza ya mabe ezali komonana na koloba na ye kaka ye pasteur o molili ye alingi ya kotalisa bato lelo bamakambo ya bakisi yo bamakambo ya boye ye ayebi yango te na ntango ya deuxième république makambo oyo ya baministre ya makambo ya bakisi banini ye ayebi teke toyebaki yango ngwanda oyo ye lelo azali kokopere na ye ngwanda oyo bazali kokopere malgré aza kosala tu po abomba toyebi ete azali bras droit ya ngwanda. Eske ayebi teke ngwanda azali na bamakambo oyo ya nini oyo ya banini ya baframason ayebi yango te ye alingi koya kodistraire banani epuis eloko ezali kokamwisa bandeko botala kaka écart oyo ezali epai ya tata oyo aza komibenga pasteur biso tobengi ye pasteur molili botala na Marie Misambo écart oyo ezali wana eske tata mokolo boye okende kozala jaloux na mwana moke boye eske Marie Misambo ayaka kombetela oporte mpa na yo mpona kosenga yo ba aide to yo moto osalelaka ye badepense mpona kolia na ye to yo moto osombe ofutelaka ye ndako. Comment okoki kozala na jalousie ya boye apa mibengi pasteur bino nyonso tu bozali kaka bato bozali koyokisa Kongo soni yo si omoni tata monene na ndako na ye alati costume alati na cravate mwasi azonganisa ete mobali na ngai akei mpo akende kosala soit baaffaire songolo no aye na ye kaka liboso ya kamera mpona kobanda koyebisa bato ke Marie Misambo wana boye Marie Misambo asalaka boye tata mokolo boye age na yo ozoloba na bato mosusu salela age me yo kutu moto nde ifo salela age mpo soki batali age oyo yo ozali na yango na age ya Marie Misambo me ezali soni yo kokende koloba makambo ya mwana moke boye. Eske nzambe oyo osambelaka nde ye moto atindaki ye liboso ya kamera mpo banda koloba ete moto boye azalaka boye moto boye asalaka boye moto boye asalaka boye eske nzambe alobi ndenge wana biblia ya kutu ezali korekomande soki omoni moto oyo azali na problème na ndenge ya mabe bwaka mabolongo bondela mpo na ye eske ye obondelaka mpo na bato yango epuis likambo ya kokamwa bandeko babolingo comment expliquer bino bozali komona moto azali koya liboso ya kamera azali koloba makambo me makambo yango azali koloba ezali kaka babiloko oyo tokoki koloba ezali déclaration moko après donc azali na déclaration moko ya après pourtant bazali kotuna ye makambo oyo ozali koloba eske ozali na bapreuve nango ote na yokaki bato moko na Brazzaville bayebisaki nga balobaki bamonaka Marie Misambo na mwana ya Denis Sassou Nguesso ye yebi teke bamakambo mosusu oyo ya koyoka ezalaka mpe très dangereux ya koconfirme yango mbala moko boyebi teke na poto eza na bato mosusu omwana soki avandi alobi ete abota kaka lisolo moko mpo na moto okomona mpe aboti lisolo boye bino bomoni yango lisolo neti ya solo nzoka nde moto ye moko aboti yango etamboli mpe bato bakomi kolobaloba yango me tala sikoyo soi-disant pasteur sa meme kotuna molimo ya nzambe oyo azali kobetela toloke ye nde azali na molimo ya nzambe ayembala moko liboso ya kamera oyo balobaki boye o mama Lor Mbongo
mama na ye ezalaki monoko batuni ye balobi nani ayebisaki yo ote moto moko ya teatre kaka na poto na kotanga kombo na ye te me ye nde moto ayebisaki nga me ye olobi ete olobi ozali paster ozali na kati na verité me eloba verité yango nyonso mpe ozomona te verité na yo ezali verité te mpo nini ntango yo ozali koloba makambo ntango bazali kotuna yo likambo oyo preuve nango ezali wapi ote bayebisaki nga nalobaki ombala ya nsima soki nakei na komeka natuna mpo nazwa mpenza baelema na ye nango omoni yanga naza koyebisa bino bapeple congolais bapaster ya bwende baza kodistraire biso bapeple bango nde mutu bazali kofaire endormir biso bino bosi bomona paster nini aza koloba ete oyo nabengi producteur ya Fally Ipupa na tuni ye okobeta concert na nini conseil ya Fally Ipupa na Espagne ezali oyo ezali alobi bon malamu donc koloba ete paster déjà aza déjà na baide na ye eloko nini bakosala mpona oyo ndenge bakoluka babebisa concert ya Fally Ipupa na Espagne omoni ke estce oyo azali paster bato yeso omoni mutu azali kokopere na ngwanda akende kopesa mpenza baide ya malamu pasi mpe mawa vraiment il faut biso bakongolais tomonaka mosika mpo babiloko ya mike boye yango nde ezali komema mboka na biso na kati na destruction sans ke tomiyeba papa Roger napesi yo maloba